C'est belé pour le père yoko na bango tetinga kufia basé belé et belé bazoya bazosa ba organisation babasa ba ironie po mutu sa kufi er mutu azaki envie belé pe bando sola na été ce match matanga na lemba biso to ya retour awa kitambo to kana tout to na cimetière na biso to na mamu na biso nyoso bacha pulu to lela ye na fait les drômes tant que on va savoir programme de banque makibalongo na day awa so bale na fiki so na lemba e ko simba ati so yo le mana kitambo te tina morgue to sani to bunda. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Oui, ngai comme na ngai c'est Irène. Bon yo nani? Moi on m'appelle Jures Viengeli. Jures Viengeli, na s'appelle comment na bino. Kasi lelo toza ana famille na sango e komeli biso ya pasi koleka. To perdre moko ya mutu ya bien oyo asekisaka makasi na mboka na biso. Yango monde to yaki to komi biso mo ana famille to yeba qu'est-ce qui s'est passé. Bon to kutio awa oza nani na kati ya famille. Bon, biso likambango pe biso pe pesa biso pasi makasi, on est vraiment choqué. On est vraiment choqué, toza na pasi makasi. C'est un grand frère qu'on a grandi ensemble, on était encore petits, Tokoli Boye. Donc Azaka grand frère Nabiso, grand frère Chico Pololo. C'est notre grand frère. Oui, merci. Alors bien grand frère. Merci. Alors sanwango ezaki ndenge nini komeli bino brisque ou ndenge nini yebsana balande na biso balimba yeba. Bon apparemment sanwango komeli biso brisque ezali wa moko pena brisque parce que c'était le dimanche qu'on était avec lui, tozaki né dimanche. Il était en bonne santé, azaki né bien portant. Malgré qu'il y a eu moi kobela moi muke c'était déjà fini. Azaki en bonne santé tozaki na épée. Passer journée mobimba la famille, tiens qu'on l'a à 22h. Donc subitement, on vient nous appeler, à partir à 3h il y a lundi, qui est grand frère Atiki Bisso. Même Bisso est étonné, Bisso et surtout Bisso tozaki naïe, la journée na mobimba nenga yaki, donc on est vraiment émotionné, tout dit maté. Moi je crois pas à mes yeux. Bon, awa tu se retrouver ça bisika oyo. Abotami donc et pas na bango to et pas nani to et banane. Ah ouais. Ah ouais ça parcelle familiale. Ululwa Koli awa azaki awa jusqu'à ce que tango Koli a commis peu responsable quel que sika nende mwana nyoso azalaka a commis ko futela ne bakota wa mimosa na palais na yena mwasi na bana na. Ça peut ça mais ah toi na résidence familiale. Place maman na azali papa que son homme papa n'est plus. Maman on a une daza. Biso tu es en famille bisika oyo ba parents ya pululu bazali. Alors yo lokola ndeko ya pululu yebisa biso. Jusque là organisation ni bosali matangeza wapi ba téléspectateurs ba nimba yeba vraie version vraiment. Bon, jusque là bazoze la pe ba kolo misusu ba ya po bavanda ba sola ngo mais pour l'instant na moment oyo matangeza na résidence familiale sur l'avenue Kwamutu. Sur l'avenue Kwamutu matangeza awa na Kwamutu batu nyoso tozozala awa. Et ça adresse exact. Adresse exact eza na Kitambo avenue Kwamutu. Donc juste kaka na Ré Mabaya so comme na Ré Mabaya avant comme ma maison Mbungu. Au côté direction Prince Soana. Donc Kwamutu koza ba 4e avenue, au leki 4 avenue Kwamutu na gauche na yo tu descends au mona ba chapelle wana matangeza na résidence familiale. Pour l'instant, to vanda awa. O nyoso aya posala aya olela pululu aya na résidence familiale. Oui, merci. Oui, merci. Alors, jusque là, organisation nanu moko samité, à part quand boka kisango, tout bazoza jusque là, on s'est dit de rien. Oui, effectivement, on n'a pas encore tracé un programme fixe. En attendant, parce qu'il y a des artistes, artistes bayaki de partout, bayaki, donc il fallait se concerter pour que bape sabiso programme na bango biso pe to sala ya biso to yeba comment ko sangisa yango to yeba to sandeni. Donc c'est un peu ça. Oui, bon, balandeso limpe bayeba pululu na yoka en passo baki atana mwasi pour ce qui a bala c'est atiki bana boni balimba yeba. Ah, bon.
en vrai dire Pululu atiki bana ebele pour na rolo ba vérité atiki bana ebele vérité zana ki atiki bana ebele donc atiki pena bana ebele abalaki azaki na mwasi ne na ndaku mais atiki bana ebele. Alors non bana et bani vraiment parce que basé ebele atiki bana ebele c'est ça atiki bana ebele. Souvenir nini vraiment oyo ya malamu bien kazaki ndeko no mais azaki susu ndeko na bino moko te akomaki ya biso nyonso po akomaki déjà national. Souvenir nini ya malamu zo garder pona ndeko na oyo artiste Pululu. Va souvenir est belé franchement va souvenir est belé c'est un vieux auto ça ne ba j'ai trop pour ngai so na le cas bengeka la no bengeka mon président yo ka o jire ça tout ce qui na biso pe wana donc va souvenir est belé surtout na matière na domaine artistique taillé plein de souvenirs il y a belé à ce qui sa biso on a des CD à la maison et puis va souvenir babilamba kabelanga babiloko mo belé donc nazana ba souvenir ne mo belé. Dans la souvenir, surtout souvenir à Makasi, on a la ticket on a évité na fona ça l'effort on a effacé en côté auto ça la featuring mon kobo ya ko mana déplique naza na ngona téléphone nanga donc présent yembi pena donc ticket libiso nzembo wana donc yango petit kali souvenir na ndozala lango à tout moment na yo kaka pona na se souvenir rapé na ye donc ba souvenir za pene belé belé même na niveau famille même na niveau ya Congo même na libanda mboka. Oh ebi Pululu te na okamwa donc atiki ba souvenir ebele arna ye wana arwe wa ye asala wana donc yango ndi ba souvenir atiki libiso c'est un peu ça. Oui parce que qui le bi et puis tout mona que artiste ko farate po atika la libela po ba RFN toujours et demeura kasi na biso alors dikamongo isali pasi mutabilité brusquement. Alors, n'habitez tant que yamba qui pas message wana. Et ça qui n'endengeni parce que biso ils sont là nous passe na population na ba nous sa Congo wa se bandima ko obi kelelo ba groupe théâtral nyonso ba Pululu na bango. Aza mutu oyo azaki imité de partout. Nanzana na lelo mutu nyonso na théâtre côté ça pe ba Pululu na bango no sans idée à Pululu ba théâtre on dirait que na suma la muté. Et le choc wana banding ba sentir vraiment. Et ceux qui n'ont vraiment. Bon, ils ont une douleur makasi. Ils ont tellement fort que vous ne pouvez pas imaginer. Tant que tu as sangwana, donc nous sommes émotionnés, voire même banami bali, tu peux supporter douleur wanate. Et surtout les gens où tu vas le jour où le hier il y a nenga kufa donc disons les dimanches ne tu vas kana boyoki mutu bovandi ne dimanche. Le lundi à Koufi donc tout ça qui vraiment émotionné na niveau mon pas si ça makasi na mutema donc tout ça pendant na douleur moko boye et surtout na ba moment ba festivité ko perdre une grande personne boye donc ça fait vraiment mal on a trop de mal na mutema na biso nyonso to na ba na mitema o za ko zoka makasi nazo mona bino to parler da dimanche c'est que dimanche on dirait mi yebaki aye alaki bino avant na bino sexy bino en tout cas Wananza Menda Ebime, merci vraiment na choc aux anongo mais on s'est payé quand même koloba moi de la faisani ni pona bandeko oyo ba lingaka wabiso Pululu. Moi de la fin ko za la kaka na rosenga na batu nyoso balinga Pululu. O nyoso ba sepela na théâtre na ye bato nyoso o pena asikisaka bango atamukie balela na biso bazala de cœur avec biso. Pululu a laissé des enfants. Pululu a une famille, Pululu a sa maman. Donc moi, lourd de tâches, moi, boetotika nango bato ba edaka, ba rosunga bana ya Pululu, famille ya Pululu. Donc toto senga pena ba main d'œuvre na bango. Boya to lela bo compatir na biso vraiment douleur. Donc message de la fin yango wana. Ya rolobezaka ba compatir na biso bazala de cœur na biso. Pululu a laissé des enfants, c'est ça. C'est ça vraiment. Et le comme moi bien ya koloba yango wana na minicho tozana bana kitambo bisika oyo Pululu akola alors balobeze pa na bango toyeba nini oyo eza programme sur liwa ya Pululu bango moko baloba en détail vérité ya
makambo yebemba ngo organisation eza ndenge nini totikeli bango maluba pesi na mbote na bato nyonso bazwa occasion ya hôtel à biso mokili momba partout dans le monde na problème ekweli biso on est vraiment très choqué ya ko perdre icône monene artiste monene na komo ya Chiko Lumbu Jacques Kululu donc biso baninga na eba na kitambo o moni oyo ba massa ya Pululu ba mi d'enfance ya Pululu o to vandi na ye na pasi na bisengo eloko monte se séparer biso na Pululu sauf ka liwa mte ko séparer biso touti déjà a na kati bomoni so a toza na famille biologique ya Pululu pa na bango touti déjà na kati etake baninga na les amis de kitambo o to beta sete touti ko sola na ba responsable ba parents ya Pululu ko pesa makanisi na biso o eza ba camarade na ye na perte tozui toza na souci ke to lela muninga na biso Chiko Pululu na kati ya commune na ya Kitambo donc il to lancer appel na ba artiste nyonso o ba hôtel biso o ba Holanda on reconnaît bien que Pululu c'est un artiste c'est un grand artiste o bino boyebi ndenge bosoki para na lancer message pour na bino ba artiste ndenge bokundaka batu na bino toza bien na bino sans problème bokunda mutu na bino na ndenge bokundela ka toyebi na mamnyo so bosala mais sur le plan ya kolela Pululu wana vraiment to esibino Pululu fo alilama na Kitambo etake mwana Kitambo wana ngai master na ena batu nyonso omoni nature boy oboyebi bazala na Pululu na pasi na bisengo lelo master na ngati kibiso donc ya mukie o nga na zaena oloba na bino ya mwana donc baninga msupe baza bakozwa maloba po baloba na bino merci oui merci ouais merci maman on appelle un local au Baksa Likolo baba eloko nyonso va osala donc faut obana na famille biologique. Ouais, toute la famille biologique, tout ça la négociation. Tout cela on a par rapport à la masse na msunga adaye pour lui, toi on passe. Tu dis à misuba au CP là on passe ni tinga vraiment. Tu vas na lobby ti lelo na kokate na on dit maman ate. Na yebi ke masse to na chaque jour. Nyoso avant massa ku fa jour na auto za la ba kati cheve ninge za la kaka bo. Tu na minute oyo. To yetu solena ba mère ba biso ça va tout la tina pourquoi ne to yoka résultat ya o bango ba pesi ndo ba sola pena ba artiste mais to senga ba artiste ba tikela biso ndo na so photo kunde to lele na Kitambo to kunde Kitambo biso to sala tout des moyens zala ngolo moko te en tout cas zama minga oloba te parce que je suis mon aussi merci merci na parole biso ba artiste à Kitambo Pululu aza artiste à théâtre biso ba télé to télémi awa to za ba artiste ya théâtre te to se belé bamenize baza bana Pululu place akoleli kana théâtre te azana ba art na ya sala akoya pe na télé nanga na fabriquer loko nanga Pululu habité maître libendo na lingi fotongo ndenga lingi e baksa mama art bino so bomemi on na ndenga ki théâtre eza to sengi bino obligation te ba koko bazana ba mama bazana balungwa bakende balemba bazo esimbate il faut vous pesa biso moi temps velodrome ezali pona biso to lela ba artiste na biso ya Kitambo na kata velodrome na rythme ya biso ya Kitambo soki bobo memela lemba ya pe mabete siko famille na emoko mama na age komi nango auti musika bobiso ga abike ba master ne bazana Kitambo fo ba olela na mwana na bozo mama na age na e bo memena zo bebo monte ke pesa te to obligé bino te ba artiste a comédien na bata théâtre bo excuser biso bo pesa biso to zala neti tongo na velodrome oyo loba yango o pitonyoka mokonzi ya masolo o etali makambo boyebi yango to sengi na ndenga mabete na ndenga bien na suki wana merci mokonzi nazaki na bosenga na mokonzi ya mabele na musalo boyebi ndenga kinamika mke kotuna na ba rimero to yoka ezolo omonti muta kufi ba rimero za kebele oui nanu kute silito ese bandeli ego yakaka alors bino sikoyo atake bana mabele na koloba ku bakolo Pululu po boyebi de ko bota made ko kola boyebi rolobi ni yibetela pena ba téléspectateur c'était bayeba ke ba rimer te bo motonde yango yo programme nde yango yo bon toi na Kitambo eza ville ya Congo eza première ville ya Kinshasa tous les batu ba oloba pona Pululu soto landeli bango bien même ba artiste na biso Kitambo mtazane bien na Pululu azalaka na ebite o oboya ayaka sikoyo aleka na émission aloba nanga ya azaki bien na Pululu tiazo bima libanda Congo mingi eza po balinga kieti na solo bango na tema na monoko te naza artiste o bilo na salaka ebani o bayebi ngai aboyi baboya ki bango nyonso
yanga zwaki temps nabimaka libanda mboka pululu abeli fora nga na mwana avenir landi nanu te namona artiste moko aye ata ye na eloko te po poshe ebanaka te alongo na atiki mutuka koti na lupango oyo oyo ayebeka kota artiste atambola na caméra na para ya photo alakisa biso photo moko akangisa na pululu azobela ngam natindi bango eza na ndenge mabe te oyo nyonso baoloba pamba boloba pamba biso kitambo tolelaka bato na ndenge tolelaka baartiste na biso na ndenge ya boye te tozolela makasi mpo tosali moins na baartiste alingisi monde nga nalingisa monde mais tosali moins na artiste ya kati ya commune na biso alo yo uti lemba uti masina onga artiste oyolakisa biso bilamba tobomana te topesa bino respect mpo oyo eza capitale ya Congo mobimba tobona biso pe désordre parce que toza bentelo toza ba responsable makambo pululu toke na ndenge ya komiki kisa nyonso mais tozolobaka tozolancer appel na ba artiste parce que pululu c'est un artiste mais biso pa na biso pululu c'est notre frère adam moto to perdre moko ya biso ya famille icône na mambo mais ebele na baartiste bozana boyebi bobanda ozasu na pululu bien te bolingaka ete bopesa ya espace te bolingaka pululu asila lelo mpe ebele nde pululu akoti mabele misusu baza soulagé toyebi boza soulagé moto ando otya bino mal à l'aise moto ando travaille dire koleka bino mais pasi eza ya biso mais toboyi te bolela artiste nde bolela bokunda motu na bino nde bokunda mais biso pululu tokolela ye na kitambo wana tobeta on sete tokolela pululu na kitambo na velodrome biso toza derrière famille biso na famille toza même moral mais tozozela bino baartiste boya tosolola toza na zo na séparation te na bino toza eloko moko na bino toza besoin masa na biso tokunda ye kimia akende na kimia tofingi mpe mutu te totangi mpe komba mutu te mais topesi bino kaka message baartiste aya na boyebani boyebi merci beaucoup merci mama omoni masa oyo ona yambi bango misato bavandi ndeko nanga oyo na bango nga navandaka na njili banga moyo mena kitambo na lupango na banana 16 pululu ayo chez biso bana kasi na basala pona mona ye pe na masa nanga oyo muta yebisa nga na kitambo preton nyoka metro asala cercle libende po bakunda mettre jisa yeyo yango ke pululu aza mutu na ye aza mutu na bango donc ebembe ndi balela bana kitambo monde entier tosengi na bino me mboka na ye eleli mokonza mboka aliyoka ne mama to emibale mutapandisa pe na soki mbuta kwa sekisa ye boye pululu abela awa ndenge ya lobi mutaya te babimisa ba image ya pululu ninga bela kati paza moi sa tena ndako lela ke kufa baza bawela badei tolela pululu na kitambo boyi tapage nocturne bitumba te rankini te baartiste nyonso bavela nga ladi vela ngai basiatula bavela ngai ya chango bazala calme bakomba mutu ate toza pe na posa bakombo te respect na baartiste yango tolela ka pululu na bandeko na ye tolela ka pululu bon biso bana kitambo pululu nom de 1 pululu abotami na kitambo pululu akoli na kitambo abandi makambo na ye na kitambo abandi yango libanda ya commune mosusu te mais lelo loyo biso tokomeka basouption et pas baartiste eparte basali organisation balongola corps na kitambo bamema yango na lemba pululu amo na lemba te parce que délégation mosusu ndenge baza wana baza peut-être possibilité te baya na lemba mais na niveau ya kitambo akoza na facilité wana ya kokoma place oyo bakolela pululu toponaki 2 places Venedrome to kaka na vena bango kwa muntu po kwa muntu eza monene mais Venedrome mpe eza monene mais bakomema biso na G c'est bakomema biso na Fikine balo esala na Fikine non pululu esala na Fikine oui ya problème te po eza bino na bino baartiste oyo eza très important eza kaka nini biso bana kitambo tolobi pululu akokelela malibanda ya commune na ye te nyonso aloba barime wana eza lokuta po précisément toloba toza na wapi toza na famille c'est que famille soki basupportaki pululu te tolinga tosala matanga na famille te bon baartiste ebele mpe pululu mpe ayokana na bango te ti ndenge akufia baza ebele mpe bazoya bazosala baorganisation basala baironie oyo motu si akufi ere moto azalaki envie ebele mpe babanda osola na ye te kozwa problème na bato wi peut-être mpo na niveau ya misala na bango ndenge babandaki kosala problème na bango eutaka na niveau ya misala na niveau ya boye kofanda tofandaka na ye tozalaka na ye peut-être na niveau ya misala na bango wi ebele na niveau ya misala na bango basolaka na ye te basolaka na ye te bayokanaka te ti ndenge akufi baya kosalela biso baironie te mpo basala baprogramme na bango ke balongola dei bakende nango na lemba tokolinga yango te
te biso za posa tolela pulu na kitambo po aza mwana kitambo abani makambo nyonso na kitambo. Bonjour grand journaliste. Premièrement ceux tofandi awa toana esengo te mowei azaka su na diffexeur te mais tozoperdre moko ya biso ebele bazoya awa ebele bazoloba bapesi lelo Chico valeur mpo azwi na vie mais moto alingaka mutu azaka na mutu na pasi nga nazala na Chico Pululu ya Likemba balimbisa nga na langage parce que lelo na ndeko na nga piston saisai totia na se mais ntango Pululu akabanaka na piston saisai nga na finga piston saisai na finga ya mabe oyo ezaka na koloba ngo na caméra na yo te mpo ya mikolo bazotala mais salaka piston saisai abengaka te eza normal ozwi para Pululu mpo bozaka na esika moko bokemba na ye mais nga mpe naza mona kita yaka lobi na ndako na nga nakende ba fiston saisai président na nga napesi mbote eskaza akabela nga baplan apesa nga mpe mbongo mais calcule baloba wana yango te keke so bambongo yoko oleka nga na mbongo mais nga aleki na famille bato Pululu wana bango ya bamaster na ye bakemba na ye bazangi mbongo akosombela ye libulu te toza na podium ya biso moko toza na instrument ya biso moko toza na banyonso ya biso moko tozali kutu bato oyo na mutu na biso ifaki toseme grand trouble parce que Chico Pululu tozalaki na ye dimanche awa na ndako ale lundi nga nauti concert na biso ya Fabregas nazozonga na ndako nakota nalala bazobenga nga na ba 7h kenon jangini Pululu adaye naondima te ntango nalamuki namoni yango ngai tosala trouble eza te parce que mama ya Pululu ana pasi aperde moko ya ye mais soki bali tosala mabe soki batie matanga na lemba biso toya retour awa kitambo toaka na tu toana cimetière na biso toana makambo na biso nyonso batia Pululu tolela ye na velodrome ezalaki mabe parce que lobi ntongo Pululu akufaki tomemaki baartiste nyonso comédien tovandeli na bango bien tomemaki bango bien moto asalaki désordre awa aza te esobe bayaki awa bambali osombo moto akipaki bango aza te ni ya kosenga ni ya komenase bango tant que basala programme na bango komaki balongola dei awa so balela na fiki soki na lemba ekosimba te. Nous avons notre espace, nous avons notre stade Vélodrome evandi wana eza polele on est nyonso toza nango oza ya capacité nyonso on est capable ya biso bambongo na biso mpona kosala nini ya kokunda Pululu toyebi ke azali de ke non aza artiste gouvernement mpe eyebi makambo na ye tosala na gouvernement congolaise ntango Etienne Tshisekedi akufaka bapimelaka ye place oyo basengaka mpo basala nini balela ye na place basenga basala nini bakunda ye biso mpe toboyi bakende biso place Pululu olela andeyor ya Kitambo te soki olema na Kitambo te tina morgi tosala nini tobunda gouvernement nde akanga biso mpe ozwa bacharge mosusu ya okanga mpona dega futa biloko bato bamezo epanza bacroi bani baserge epanza na wana nde bapimela Tshisekedi mpeso akunda ye biso mpe loko tosengi ke non balela kaka na Kitambo esuka kaka na Kitambo toboyi na biso problème artiste nyonso oya na Kitambo tokoyamba ye azonga calme tolingi kaka keno compromis so bazwi ezala nini ke non source na biso na base na biso eza nini Kitambo. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs na bandi TV za radio te TV za iloko oyo image elobaka yango moko biso toboyaki oyo balobi lelo toyaki biso moko bisika oyo Pululu abotama. Pululu aza mwana neti mwana nyonso abotamaka ana famille ana ndako ana papa ana mama toboyaki na biso balobi te image eloba TV emona mutu nyonso ayebake eloko nini ezoleka après liwa ya Pululu yango tokomaki awa bato bawuti olanda eza bayaya ya mabele bandeko ya Pululu propre commentaire wache ezita te commentaire eza bilili oyo bino mo bolandi wana basengi na bino oyo bango balobi nasi boyoki Pululu alelama na mabele mame c'est-à-dire aza mwana Kitambo alelama na Kitambo baboyi na bango soutien mutu te baboyi soutien mutu te po na mokili toboya kana so ba soutien te po mutu nyonso asengeli nango bazala bango mpe na polémique na mutu te
baza de bon cœur na mutu nyonso au président au nani baboyi mutu te famille endimi mutu nyonso oyo ko partager passe na bango bandimi kasi ne loko moko kaka basengi ebembe ya pululu elelama na mabele mame c'est-à-dire na kitambo bisika au pululu akola alors yango nde ezaki précision on engana préciser alors pour na lelo na vanzi to suki awa vraiment merci na baebanso bazaki ebele mpona kolanda chaîne oyo bolinga makasi ndenge kaka nalobaka na biloko ya kitoko boye biloko ya bien boye soki na tuki nte bozwa yango wapi alors abonnez-vous massivement ndenge kaka ezalaka merci beaucoup na chef Kati ye nde mama ya bana merci beaucoup na réalisateur na biso Papedi alors mpona bino tosikali merci